Peut-être que tu as un frère baby en veste et le maman nanga frère baby. Pour nous salanga boye. Mais frère baby au moins que au chat trouble 25 non, isa. Eza na volonté na été, eza na volonté nzambe te, eza pe na loi biblique te, mais eza hors de la loi biblique. Nzambe abanda ko luka salela nzeta Moïse par rapport ya ba force ou azotine sur le terrain. Bon, est-ce que ngapela kosuma mo ndeke na ngamo tebwe na bikolo solo la ngaka a partir ndeke oyo. Corbeau na sakufaki, nemso bosani. Wa kufaki mutabomaki zelaki mama mobwe. Et là on a betaki c'était sur le plan à prière. Et là on a bimi, ba bisingai okozonga lisusu te, il faut fanda awa 3 jours. Comme Michel na bisingai lelo to sisi cérémonie na yo, lelo to docteur encore elo kwa sika. Kiti na banza soki banda e betaka toujours ngonga. Et là ngonga ne la musaka même si ba mama mapa kombongo suka na J na I na suka. Ker nga voilà mati fana te mutune boy. Alobi se abise mamoko pesa ye oyo azali na besoin asala nango musala danse oyo mingi pezo René na monde na biso ya kisasa ya lelo mati fani bana nzambe belé boy. Ezo René makasi bina mpe na ba chant chrétien belé. Alors ce sont des danses ya ba sirène. Les Indiens. Vers 0h donc mamoko ban cloche ya doje sonné. Bon donc na zonskono na se ya mai. So na tala sko makolo na ngai ekangami makolo komi sko la makolo molo ya mbisi. Moi moko bandi ko kita na mapapu na suki ebele na ba manzaki ebele. Et mati fani tonga bandi ko kita. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Merci parce que au PSU nous est là pour ensemble dans quatre émissions. Tika émission pour Nzambe pambolama et pambola les Nazaréens et pambola pe bande connait sur la division. Pour ce qui est présence dans Nzambe Kambabiso pambate lobby. Là où 2 personnes, 3 personnes à mon nom, je suis au milieu d'eux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous ferez des exploits. Tika est Nzambe Kambabiso na communauté. Amen. Shalom, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes réunis en ce moment sur nazarayantv.com. Aujourd'hui, c'est encore chaud. Je suis avec mon frère Baby à travers cette émission témoignage. Biskabat Mamoun Lobo Rolanzambe va expérimenter Maramna Mouni Satan. Babeta Ami Soupa et Païté Bazongila la princesse d'éternel pour Babeta Makambongo Ndengi Zalaki. Donc, avec son pasteur toujours à la pointe, donc prêt à l'appui quoi. Pasteur Timothée Azananga na plateau ya lelo. Je vais présenter mes invités, mais avant de saluer mes invités qui sont sur ce plateau, je demande à la régie de nous balancer un élément, si possible. Alain Kiakala, Yves Bolofa, Monsieur Fayoul, à vous. Sur ce plateau, ma Nzambe Zawapi, Moubaya Moubuko Api, tout ensemble avec la princesse de l'éternel, la présidente du Parlement céleste.
député quoi. La certifanie moi quoi. On est ensemble, maman Marie-Claire Karawa depuis la France, maman Betty Kokele, maman Madeki Bani depuis Londres, Nikab depuis les États-Unis. Pourquoi pas celle qu'on appelle Lauriane Labala et Papa Guy Labala. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, je regarde l'homme de Dieu. Ma foute est où t'as tout, Yaron, Yaron, frère Bibi Azui, il y a un micro à shalom, shalom. Shalom maman Tiffany. Vraiment shalom par la grâce de Dieu. Bien habillé l'homme de Dieu, toujours relax. Ah, merci. Nasepeli makasi. Ngapi na moni vraiment santé kitoko makasi. Gloire à Jésus. Kola zo sopelo mafuta belé. Mafuta makasi. Pas quoi. Merci, Pasteur Timothée Tikatopisa, frère Baby en veste lelo. Maman nanga, frère Baby. Pour nous salanga boye. Nasani Matifani. Frère Baby, ukangi butoti na suka. Nga kaza ko cha cravate. Na se plaire na tongo bongo. Na se plaire na tongo bongo. Autrichaka Pasteur Timothée soit la ti veste pe veste. Soit la ti nini, pe nini. Ça papa nanga c'est tout fait normal. On mettait na ngaki na la ta kushimiza pam. Mais tellement tout zaki ici comme moko. Habité, ngabla tsaka likolo. Tant qu'on a bimo tel ngab. Oh, il faut la te faire papa na ti pe ka veste. Ndete banu enzela mo. En tout cas, frère Baby, oye lisusu. Bat baolinga obeza bat nso nga témoignage ne sila bang baolinga au fur et à mesure lo ba eswa ka bat na mitema ole sala ki ba mso bongo na me eswa ka balingi ko sila noki et sila kan et maman Tiffany ezali question mo mala motuni parce que to baki o to zali ko sala ezali te to sala yango pona bat ba mona biso à chaque fois to zo liboso ya ba télévision na ba mpa to loba mais to zo ya ko sala ne musala o nzambe atini biso to za na pièce moko te to ko tika. Donc il faut que nous molo par molo parce que ça n'a pas pièce nous tout gros santé. Donc c'est pour ça que c'est ban nzambe base à la kimia. To boy to boss ne comme susu bobengi susu témoigner sili to zonga suna ba explication ma comme ça en tout cas yom to beki non témoigner to comme presque à la fin. Donc on a presque à la fin. Donc on a presque à la fin. To aussi c'est na biso no beki non aussi c'est toujours na liste on a obimisa no baki ba sel nzambe na ba chantre susu oya. Obimisa liste. Liste fona obimisa mati fin. Témoigner sili la boyde. Bopisa na papier na biki. Moi je suis la beauté. Na kobimisa liste mobimba donc on bimisa plus ou moins 25 pasteurs au bazana mboka o. Yon ba ki na profiter pena le bango directement na bana nzambo ba oloba na été pona na ça trouble na bakati ya ba mangomba. Mais na talisa bana nzamende zana ba place oyo ba sengite fo bazala. Donc tant on a kobimisa liste na opesa ngona maboko ya papa na ngai ba to bazana besoin ba ba kombo wana jité de mission sili ba ko banda obenga ba kombo banda opesa na maboko na nga. E komi suna maboko ya pasteur. Pesa na micro papa pasteur marambo bongo ni sous 25 liste ngana mona te 25 non et bongo alete mama Tiffany te pesa papier na big lokola kaka ba koki pe ko pesa yango kaka nyonso ba pesa yango nyonso parce que ezanango ka code bana nzambo ba landa biso ezanango code mais na code wana oyebaka ke molimo santo aza musana osala ako décoder kuna alors tango zwango oyebika ke za décoder mais awa ezaka lokwa sina pesinga nga na pesa ngayo donc apesinga te petika maboko nanga ponga na osala ngolo tenga na opesa ndeyo. Mais frère Baby au moins te ke au chat trouble 25 non isa Tifano moni lorsque tozoya liboso ya ba télévision na mona ki ndeko moko abengaki papa abanepe kondima témoignage te mais lorsque abengi papa lobi to bande kondima liboso te moto ndime moto boy mais la façon même libiso plus épisode de tout Rolanda o frère Beba lelaki en tout cas na poto to komaki obenga na biso en tout cas c'est la biso parce que mona bena mutu to mona ba pesa ba témoignage ki allo ba biloko abongo pe famille na ye ba yebi pe makambo ni sonda sala en tout cas azolo ba bena ba vérité donc ne mo pe na ngai ngana ko lo ba teke non o azali na kati ya mabe na tika encore bandeko ba continuer Rolanda bango vome na yebisa ye soki amoni ki akuboya soki amoni ki akuboya vome atika na ignorance mais ngai o eza important pour ngai na sala mission o nzamba tininga pona na sala donc o nga mission de na kokokisa ngo tina so na bikino na boy ko flasher ngo au courant ba ya fait un témoignage nanga donc fona ko ma tina suka na suka na pesi ba kombo na ba secte na bango ba salelaka na ba lia na ba dia soumission parce que de monaki ba pasteur mso to lobela ki ndeti ba bazana ba nzambe ba salela auto ba ki ba GG mais soumission au Dieu sous ne mo pe ba msusu bazali pona ko flasher ba no mona salela die ya shika mais na kati na azo sela encore Dieu sous donc faut
tokopesa kombo ya pasteur toujours na système de papa nanga lobaka ya kokode mais kozala soki molimo mosanto akotikati no ye moko kosala nini akodekode donc nayaki te mpona kopanza baeglise nayaki te mpona kokwesa pasteur parce que bapasteur mosusu la mosusu nde toza boye otikela mosusu komona na boye te la mosusu ngai namona kaka des passages la mosusu nakuta peut-être bakomona ezaka déjà écrit peut-être nayebi mosala na ndo asala c'est un peu ça matifani vraiment nayebisa yo pasteur Timothée bato na poto baleli toyaki témoignage po tolendisa bana nzambe babongola mitema mais épisode euti koleka mama mada bengabi osomona moto aolela ayoki elengi ya kolela ne abandeli yango 3 fois aleli mais parti ani eleki azongeli atala nika frère bebi ndenge azolela ye pa alelaka aleli azongeli kolela ne 3 fois ayoki yango elengi nga moko na okokotala te kotala na komika nazosote mes frères pasteur Timothée toyokana ye bongo te na témoin toyokana ke frère baby a témoigné à l'endisa kondima ya bana na nzambe komi ya kolelisa. Merci maman Tiffany. Soki frère baby akoma kitine sikawana na conscience abo moto akosala ngo te et na sans kotindikama ya mauvais esprit oyo ezai katine akoka kokoma te sikana te na kolobaka ke a regretter nko satana salaki parce que satana azana banko lelo tomoni frère bébé azolela parce que ba recommander loko moko ezana volonté na été ezana volonté nzambe te eza pe na loi biblique te mais ça hors de la loi biblique akendo salang basaleli ba cérémonie donc ça veut dire satana sali nko lelo sko conscience abo moto pe abo nzambe aider ke ayeba eloko na sala ke zaki mabe pe ya bimi na monde wana alors soki avoué loko wana te na misu na nzambe za lokola parce que témoignage neza de atubela mobimba eza confession mobimbo ya zo sala même batu mususu baza wana basala pe makama mabe peut-être na ndeko ya mwasi abimi sangote asala pe likamo mobo peut-être eleka ina papa na ye alobango te ayoka soni alobango oh eloko na tango yoki da soni obimina papa na yo obimina mama na yo obimina ndeko na yo peut-être pe boti mbuma baboti na mwana mwana paza tilo na mokili mais batira likolo bango te alors tango siko yo zo kwa kobimisa biloko te satana zo makase pa na yo bible lobi boye kola lobi soki oyoki ngai soni na misu ya bato ngape na koyoka soni na misu ya tata na nga pe ya banzelu ça dit que bébé azana soni akoyi koyoka te parce que nkolo esi akangoli biloko nyonso ezana kati na il faut bima avouer yango petanga zo ko avouer yango ezoko aider ke mutu moko boye pe azana kati nzela wana bato musu bazolesa bango banie satana osala bango ko alesi pena nie ba peseka principe yo liaka nie yebisa ngai rapport ni na lupemba na kati ya mutu na salito ezo bima na kati ya mutu mais sikoyo ndemo pena baby bazotinda sala mama na yo boye mususu pe kuna bazotinda mais baby lelo ayoki courage avec l'aide du Saint-Esprit a telemi a lobi yango a témoigner yango vraiment eloko oyoyo mutu nyonso efalela parce que ngape na lelaki parce que bon ngai natalaki yango te mais nga na yokaki yango boye donc biso mibale pendant que ayibisaki nga nazalaki déjà ya kokwea et nazalaki ya kolela et émotion wana j'ai compris que tant bato bandi obenga ngai na bito participer loko moko donc pona ko laksake est-ce que pasteur Timothée oyebi musala oyo za nango na nzela témoignage ya frère baby oui na yebi musala oyo nzamba pesinga parce que à côté ici de maman na été maman est-ce que azui de délivrance à côté ici déjà mwana na azui délivrance te à côté ici donc batou et tout le coup bazali au fallait bazwa délivrance pasteur Timothée na habite est-ce que au tinda ba soupe ba kendo zwa délivrance c'est pas pasteur X to Y parce que nyon so na ka chaîne na ka yum to sa délivrance oui toza déjà na nzela ya musala parce que musala eza famille mobimba eza famille chrétienne malgré banvoutement yaka ba komba pe yaka ça dit to landela point moko na moko parce que musala peza mingi balbaka na monoko moko ya mboka na biso ya Congo musapi moko elokota facilité ça dit que na mukolo moko na kokosala misala nyonso te ça dit tozo kende pas à pas
D'ailleurs, toujours la nano base aux ezali à baby et puis to kene évolution par évolution il y a délivrance na famille mobimba. Bisika nyoso ya lekaki, bisika nyoso satana tiaki loboko. Toujours que no longola loboko satana poto bongsanzela sika. Nde musato zo sala yangwana. Ok, pasteur Timothée, frère baby avec télévision à faire il y a pasteur Oyo bazalaki na nandako et puis pasteur wana alingaki ya et ça déjà bazwa délivrance ba continuer nandako ba bandi bitumba. Est-ce que pasteur Timothée ba crinyo sotoyo kakana kati ya ba caisse na bandako pona lebo priaka ils en ont peu la délivrance c'est que pour ba on ba bandako bunda na ba on a samai mais ba banda ba ba ke pas ça zo délivrer frère baby. Est-ce que ba Joana et Salemara mingi tomba la liboso yo kayango? Comment vous expliquez cela? Merci d'abord pour la question madame. Question yo eza Clément ko ekangi délivrance. Mama Tiffany okomona tangu na yebi na participant na ba délivrance mingi et puis na ba preuve biloko anebele. Déjà tous les cas na délivrance moko tanto za na ndako papa na ngai isika na wuti na bonzambe. Alors batindi biso musala to kesa musala. Wana nazaki nanu mwana na matière de délivrance. Alors tangu tokei sala musala wana to bandi obondela pona mutu. Ezaki na groupe ya ba sana nzambe ba intercesseurs. Tozo bondela pona mutu. Nzoka na kati ya groupe ya délivrance ndoki ali. Ndoki wana zo continue ko envoûter mutu azana kati. Et tanga bandi ko envoûter ye, azo ko envoûter ye, mutu azo senti que délivrance ezo kenete mais pas si ya mutu ani comme ozonga. Complication dans ba message, complication dans ba vision. Si to kati na délivrance to bi oh, comme il y a quelque chose na kati ezo marcher bien te. Alors on va consulter l'Éternel. Ko la bi ke mutu azo envoûter awa dans les amutu oyo. Ça dit ezana ba batu mingi bo kende délivrance, ozo bonde la pona mutu. Ni bale babimi ba ke monde quelque part. Ozo bonde la pona mwana ndoki. Atiki na ye poso, a matine quelque part aki avande otala bino, bino gangi na ba moto tiesili, tabo sisi délivrance, mutaye ko zonga na ye esika moto ezate. Ya mona kata matière de délivrance, il faut d'abord la consultation de l'Éternel. Il faut zala. Tambo sa musa il faut non ko consulter na voix nzambe. Seigneur, musala oto kende. Pesa biso plein sur le terrain. Même à ta guerre, nyonso plan technique ya guerre. Tala ta film morboy ya guerre. Jamais ba obandaka guerre mba moba yoki kuna bitumeza batemba kei. Il faut non ba banana no plan de guerre, ba ça les études de plan, études de terrain. Pour ba ko kita sur place et na terrain wana, pour ba force ennemi na bango azandenge nini. Alors biso so na ba délivrance le lo mona ka muta bengi prière mba mo bu okay. Mais oyebi na ko consulter l'éternalité na likambu o nazo kende nzambe terrain wana ezandenge nini. Kindoki ya famille wana ezandenge po kindoki za ba sorte na ba sorte. So kena kindoki ya ban exemple na baluba okuta kindoki ezandenge nango. Okena bandeko na biso bangala okuta ezandenge nango. Okena ba Congo kindoki ezandenge na bango. Okena toute famille ezana force moko o eza ba force différent ya ba royaume na biso ya ba coutume na biso. Alors chaque liozo kende ezape na méthode à terrain. Ndenge pasteur wana bazobondela bato bazomona ba o crier. Ok, crie na bangwana, bato bakiti na wana monde à ténèbres. O batiki wana ezaka distraction. Même dans les prières dans l'église au kutango, bato ba bondela, prière ezomona ezoleka, mais na kati wana lo sambo nzamba zate. Ezana oka distraction, ezana oka ka formule moko boepo, bato baya ko bondele sikana, mais fila satane ezozela bato na église wana pe kanga bango. Ekota ba passe na kata vina bango. Donc tous na babilo kwana ebele Mama Tiffany sur la matière de délivrance. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Tout nous par rapport à s'est transformé, au frère baby a s'est transformé qui kolonga nzoto nae kokota nzoto ya mama papa likelimba ya ba mama na bango. Est-ce que papa likelimba wana azape na ba conséquences moko spirituelles to pe ba invité peu aller kana délivrance pasteur Timothée. Pour ba la taki nzoto ne n'habite frère baby pas aki na mutamisala mabe.
simplement une enveloppe quand mais comment vous expliquez cela, papa? À la porte d'entrée et puis bah utiliser et à ça la modèle à bongo. Comment vous expliquez cela? Ezali mon côté parce que azala bondelaka ezala zana milimo mabe ezala za lo lenge nyonso tokoyi koloba ya ko qualifier ye azane ka mutu ndenge mo pe toyebisa bandeko mususu ndoki asalaka mutu nyonso o azana porte à distraction. Ça veut dire que soki frère baby bazwaki occasion ko utiliser ye parce que bakuta ki porte moko eza ouvert epai na so tang na Jean chapitre 9 Jean chapitre 10 Bible que Jésus a zolobabi je suis la porte des brebis. Ça veut dire et le cognon so peut passer na kata moto il faut que ta porte moko bo ezali. Alors ça veut dire tango bango na monde tango yazali na monde wana batal na monde wana ba monike porte mo ezana kata moto to ko utiliser. Ya bazwa ki occasion facile ya ko utiliser po bazwa corps na ye basalela ngo oyo bon balingi. Elingi ko bateka ye même bana nzambe sika bazali. Mutu nyonso olanda biso. Azape porte moko boy soka fongoli azana se à distraction a fongola porte moko po mabe komela ye. Au mona tant to kota ba prière ceux qui to bondeli nzambe eloko liboso so bo mana retraite to bo mana prière to ozo mana présence nzambe lo ka kola biso nini longola distraction. Longola distraction. Tu pries mais longola distraction. Na kata distraction porte moko fongama. So to zui na mukanda ya Genèse chapitre 4 makambo ya Caïn Abel. Nzamba zobisa Caïn abi nazomo na porte moko zo fungamela yo. Soki oko agir bien, oko tombole longi na yo. Mais soki oko agir mabe, yebake oko permettre mabe sanini ekota. C'est pour cela Caïn a permettre ki diable a côté pa nae pour akeno bomande kone Abel. Ndengmo bango pe ba sala kinini. To ba monique porte moko ezali, ba permettre ye pour ba passer pa ine ba kene côté ya maman. Pasteur Timothée, on a toutes nos questions un peu tous frère baby, oui. Par rapport à Aigle. Oh, frère baby en au salé là. Tous au monde lorsque Nayamba un peu batebele témoigner comme moi kaka non ngana zaki na Aigle na ngana zaki na mpuku na ngana bandako bonga na niau ngana zaki bo bazaka toujours ne loko. Alors ce qui te teng ma commis ko le porte na Moïse oza ni na maboko. Abina na bâton. Nana eloko na ngamo pe na maboko. Est-ce que lelo au moment où je suis moi, chaînette nae et comme ma bé. Est-ce que muta cause ne lo comment te représenté ko nzamba ko ko connecter ngo a utiliser par rapport ya eloko ana ce que ezali pasteur Timothée ozanani. Bon, normalement nzamba multi-système, nzamba système te. Ce qui au monde eloko mettre lokola système et comme la doctrine moko et comme danger. Mais bâton Moïse et bandako beta partout et comme un système. Non. Et beta ka partout te. Ezaki na babisika oyo comme na balimiti nango. Abeti na abeti na mai, abeti na libanga, abeti na kuna penda bazalaki kuna na déjà système. Abeta non comme un système. C'est comme un système yobi. Azamba multi système. So otali na Moïse, ça veut dire na lui bon pourquoi? So otali na Moïse, nzamba sali na nzete. Mettons comme na Josué zanzete te comme makula ba sacrificateur. Il faut banyata mai pour mai sanini et kabwana. Mais nzete Moïse ezaki na ko batikela ki ngwaro. Mais pourquoi pas nzete wana ko obeta lisusu. Mais ya on a bi Moïse a utilisé qui en trop. Est-ce que Moïse n'a pas cause ani lo ne mo bo comme utilisant un peu? Non, non, ezala raté moi. Pas Moïse bondi mais pas basa nzembe bobo. Côté anani tondima. Moïse a celle-ci, t'en as plusieurs fois. Bon. Parce que Timothée nous a moi montré non, nous a montré non. Et ça peut connecter n'angouya. So le samedi am tobeti aussi au tieno kam tubo. Bikam tabiki parce que nous avons déjà connecté. Omoni. Pour Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tous au monde abato mo lili ba oza na ba aigle na bango. Ba oza na est-ce que ngape la kosuma mo ndeke na ngamo otebwe na bikolo solo la ngaka la partie ndeke oyo. So tozonga. Merci maman. Tozonga na la Bible. Bible le Bible na mukanda ya Exode chapitre 4 verset 1er nzamba kutana na Moïse. Abisho zanini abina zanzete. Oyi pourquoi nzamba kutana na eno libongo. Pour tout ne zanini. Nzambe abanda ko luka salela nzeta Moïse par rapport ya ba force ou azotine sur le terrain. Bientôt nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir
Ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stime, ouais, relax. Je suis ouais. N'a vu écrit pour un frère là la gomme. Soyez au moins là. Parce que si on monte bon maïlo va besoin mis. Mais oui, et bon maman mis, yo mis à quatre. C'est yo monte à bé, yo monte à bé. Mimo pardon. Quoi spécial ça? Et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as clip, il y a l'évangéliste qui va face, là on va te faire aux assoupes. Donc, Pardon. c'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etabwisaka ekokamba. nautoloba likolo ya makambo ya plan de guerre, plan ya prière, plan ya délivrance. Nzambe atali ke na kati ya mboka Egypte baza na banzambe oyo baza bakache biloko na banzete, babombi ba serpent na banzete, babombi ba pouvoir na banzete, banzete wana ekoma nyoka. So nzambe eka na système ya bana Israël. Pour la nini bango bazo croire que serpent eza force pesa nzambe kati na bango, bazo croire na ba dieu soleil, bazo croire na ba dieu des étoiles, bazo croire na ba dieu de la lumière. Donc baza banzambe moi banzambe belé mais na kata banzambe wana force na bango ezaki na serpent. Yango mona e continue so bana Israël ba olata eza na si na serpent na mutu nango. Siko nzamba tala bi bon lokola bango bazo croire mingi na serpent et serpent eza force na bango o ba lati na nzoto neti ba frère ba neko ba si ba omitawa alati omitawa na nzoto. Siko nzamba tala neti omitawa na bango eza serpent. Lokola eza serpent, qu'est-ce que je vais faire? Nzamba kote na système na bango. Tu vois tant Moïse amon Moïse dans nzeta bon na otine na système bazanango azuka nzeta Moïse abeoza nini o naza nzete esani o bois qu'on en a c'est a bois na c'est bou ekominyoka Moïse moi kimi a bon le quoi ça système o memela bango pourquoi po boto la ba système ya ba nyoka na bango bazanango yango mona Moïse tango ayi liboso Pharaon
nzambe ayebisi ntango okoma soka endimi toza na nzambe zwa elembo oza nango kitisa liboso na ye aomona ekoma nyoka o nzambe alingi kolanse défi ntango Moïse aye albwaki nzete na se liboso ya Pharaon akamwi tabi yo ozosala makambo oyo ekoma banyoka ngaza banyoka ebele abengi bamasisi na vene baye abiale bozwa nzete bolakisa ye ke bino mpe oza na banyoka ezalaka nango deja mba motango abwaki nzete banzete na bango mibale komi de nyoka nyoka Moïse moko sikoyo nyoka Moïse emeli banyoka wana ça veut dire banzete wana emeli yango Moïse asimi nzete na suka atelemisi ezongi ma biso bana nzambe tokozana eloko te na maboko non tokozana eloko te au moins que ne tolbaka tout est sanctifié par la parole et par la prière par les recommandations mon peuple périt faute de connaissances maramboloba non na bibo maman ça veut dire que na kata prière nzamba recommanda biso tozaki na bele simai ozui mai prier et oboneli pona moto nzamba ko utiliser mafuta parce que ba huile d'olive to utilizaka na ba prière nzamba recommandé huile d'olive bo utiliser ndenge bible lobi ke soki mutabeli bo benga ba ancien papa kola mafuta to ko utiliser soki nzamba lobi mais soki nzamba lobi te na simba mafuta te so nzamba lobi na simba mai te na simba eloti pour quand délivrance ya liberté à frère baby les Nazaréens pesant pour ces monango oui et comment nango parce que toza dans un temps jour nyonso bolinga botie to monango donc to ko accompagner bino na délivrance wana bon nga pena na travailler ka sans caméra soko lingo ya tia caméra za pe malamu tia caméra sungi biso ya problème te merci frère baby tozana frère baby mukin frère baby nengna tuna pourquoi ba mama balingi o mingi ba papa ba lingo mukin oh yo sala ndi mama mabe bon selon statistique tout le monde qui bat sinde ba lingo mingi est-ce que makambilo akati silate telote na papa ba linga ngai te ba moi mukin papa ba mama o kana ba commentaire ka Brigitte Marie Judith la Mélanie oh kaka papa kaka passer Timothée na komi na papa baby oh kaka papa ka moko papa John et si mais otali na ba commentaire kuna ka ba mama na ba mama oh c'est moi bi na mon frère baby te na okokate nzamba pambole parce que ça na frère Bani c'est normal so peut totaler na mokili boy obi ke maman zala mingi na affection makasi par rapport na papa donc ils ont na on naturel on a pena rien à dire rien à commenter mais na ebike ba papa pe balinga ngai parce que dans papa moko te akoloba te ke no mwana na linga te mwana ya fanda kuna te ba papa balinga ngai yo mona makama mingi ya ndako soki mwana lete mutaza na souci makasi ils ont toujours maman mais frère bébé ko komisa biso tina point au parce que maman moko akomenga abenga kinga lobi certificat nga na yebeka frère baby eloko esalaki kalonga ya yebaki ke donc eloko esalaki yo longwa na monde de ténèbres bobeba na satana po obeba na satana elo linga osaki bobeba na satana ezaki okokoucher mama abino tende esalaki okobela liboma donc lera moni ke osalaki yango donc otiakende mukonga na motema frère bébé est-ce que yebe ke comme c'est ti nesiko lelisa biso ponga pe na lelaki oui matifani c'est pour cela moni ce que zalaki eloko ndeti balobaka to bane ko préparer ko monter yango peut-être même sur le sur la place wana pe témoigner seni et silimbala moko wana na koti mbala moko na belelaki liboma na salaki bona salaki be non lokola nanu esuka ki bongo te il faut na le place wana na bando beta siko masolo place to koma ki corbeau na kufi na bando beta masolo ndeni na kino kutana na mutu mususu ya dojo na kati hôpital na bando beta masolo ndeni na kina 3 jours encore na kati église na biso o izana mboka na biso donc non to komi na suka te to ko suksa non te parce que ba pièce ezali parce que le lot aux alliants awa to continuer okomona encore ba makamsu pena ezalaki encore parce que na suka ba bloko mingi ya minene esa nini et banda pona sala clôture isika ya bato bazali ko sa kosaka na ko mwa nzambe bazali ko bongisa bana nzambe na makambo ya nzambe mais passer Timothée par rapport à mafuta to zongelo to zona frère baby mukia ba mafuta likambo ba mafuta bendi likambo ka frère baby o memisi ngambo kotuska pesanga liste wana oya frère baby atanga ki ba mafuta komelanga yango passer Timothée no zongelo question za wana tout est sanctifié par la parole. Est-ce que ça utile faut ba nzambe ba landaka komona ba pakola susu ba mafuta wana te to ya wana frère baby corbeau na sakufaki nem so bosani te matu fana bosana te
chaque fois so na na mangala match fana ta mukomote na sala match fana problème nepsa ko omoni kombolanda omoni Michael akita na puissance même si façon nga olo na kuma toujours na système wa power na ngaite bon Nzambe donc limbisa so moni nemsusu na matamwa mingi ena oning na ngana Michael vraiment merci na lingi kombo makasi Corbeau babomiye na ndako na msusu mama na sambeli Corbeau na biazo kokate akufaki déjà avant oui vraiment merci Matifani Nzambe azo encore le coup mona souhaité ko pesa encore bandeko bazali kolanda biso penza na boke binyoso merci donc Nzambe ici ka bozali apambola bino ya loboza toujours na patience parce que to limite to tika babiloko o eza pene important peut-être et comme malsusu na likamoko ya romone yango si malobo frère Michael frère bébé aleka ka lobane likamo molena benga peut-être nazo éclaircissement na benga donc to ki ne malé parce que bana Nzambe ba comprendre Matifani eloko to bande ko lobela si le plein Corbeau yi okufa parce que Corbeau azalaki mutu oyo azalaki na service na ngai ya ba directive na ngai mingi soki nazo salela peut-être ba déplacement na nga pona ko calculer ngai toujours ba 100 mètres na ngai alors azalaki bena eloko na lingaki mingi par rapport na esprit tout nazalaki na bango nazalaki bena nyama oyo na sepelaki mingi donc ndeki na sepelaki mingi kotambola kana e kozana nazalaki même si soki na fanda ta na ndako boye na ko invoquer a continuer na omona ningi azozala na kati ndako ndo sala ngama bien alors tango akufaki mutabomaki zalaki mama mobwe alors na betaki c'était sur le plan à prière Matifani papa to lobelo mo awa sur le plan ba schéma ya prière zana ba prière msuba na Nzambe to kinana ngo peut-être leto bana mawa yana ba prière msu senga liso mawate et senga directement attaque et attaque sans recul parce que na terrain au côté et au senga liso soute bana ko ralentir d'abord faut kinikaka na moto malamo et alors lorsque Corbeau bane ko kita déjà les là qui na kombo ndo bela coin 3 fois abani ko kende na senti no aza sous la force c'est forcé na bani ko transmettre akura ti directement ko na ndako ya mamana et na ndako ya mamana ayebaki ki na ndako na bokola ka banya mabongo te et alors côté ki na ba prier directement bani ko pamela Matifani azotanga na ba kombo na yebi ote na misala na yo ngana bokola ka ba koncho ngana bokola atangi banya manyo zango le pang abina misala no na bebisima abomaki bina directement Corbeau na ngana et le temps la bimaki une église on a le baki toujours na système to ki nekaka ya ba code église ango zali bande kona biso ya mikolo ya suka donc mon église ango likolo nango bataka songe moko ezalo kola sous forme ya pyramide et là na bimaki na oza na mopanzi ya Kingasa na suka na quartier 3 et le temps la bimi ba bisinga okozonga lisusu te il faut fanda awa 3 jours nazonga te 3 jours oui il faut fanda 3 jours mais tant na komaki no par panda ba sala nga ba cérémonie et comment qui na monaki Micheline on a le baki ezalaki fusion ya DSO ya mai na yemoko Elisabeth ba komaki mutu moko pona ba permettre ngai na koka ko vaincre mission wana et le temps moi bisinga ibongo ngana bibo problème ezati na ofanda awa 3 jours mais na kati ya église wana temple wana parce que c'est église to le quoi église na biso ba chrétien za temple au pes bondoki esalema et alors directement na monaki Elisabeth babimaki babisenga non comme il la toka sinon zo le laboé ou besoin mitungisa est-ce que biso to koza na problème to zong sur le bloc côté za la calme et alors na monaki ba yogen na lobaki ba yogen babimaki ba félicitaki ngai o se musala makasi en tout cas za molongi en tout cas boyeboy et alors on a fait premier jour et les gars qui deuxième jour troisième jour comme vers 0h parce que na nob mal sauté vers 0h donc maman ko ban cloche ya doje sonné bon donc maman abeleli parce que le papa na ngai alobaki ko répéter encore ba prière penda wanate et alors ba betaki cloche prière mo salemaki et alors prière wana salemaki na suka nango suka ka sous forme ya purification na ki japonais oshijomani donc baza ko petolo ko banda na mutu kino na makolo et le temps ba lobi biloko na 3 fois na comprendre directement sans on azali ko yoka azali soin dojo il faut na kitana se pour saluer d'abord Jesu et le temps na kitina se mbala moko na sentir tremblement bandi ko sala tremblement de sala ma pana tala na sebu place na zalaki na monument isuko bandi ko bima mai bandi mama pa mai to na ki place wana na mosiko keno na zonsko no na se mai so na tala sko makulu na ngai ekangami makulu ko misiko lokola makulu molo ya mbisi kuma makulu sko ya mbisi na tala boye Micheline ba moko apparaître afana zongila na mesh ne baso forma bakabelo ne lobaki ya pembe abimena ngote ya ba couleur abimana ngo na monde bo mengi na couleur ya pembe tant soit abimi na monisko gabi a telemi na sima
Gabi tala suki beli parce que ba suki mi bano zozaki suki kaka ya Gabi. Donc soit bimi na ba suki ane belé. Maman Michel na bisingai lelo to sisi cérémonie na yo, lelo to doteur encore eloko asika. Ngapa bo doteur eloko asika bi oui, to doteur eloko asika. Ngapa oh, c'est bon, mais eloko ngo bo pesa ngai akobanda ko pumbwe to akozala eloko oyo kaka akozala ya kofanda eloko ba esprit national na bango. Babi te tozana besoin to pesa esprit oyo azaya kofanda to pesa sur espoir pumbwe to ngabi te. Na bi esprit no so bazana vitesse ya déplacement. Mais avec corbeau par rapport à la vitesse, na mona corbeau azala kame. So bo pesa ngai ata ange moko oya pumbwa. Babi OK, vous avez besoin ange à pumbwa. Ngabi oui, on a besoin ya ange moko à pumbwa. Babi singai non, ekozala obeta na sous forme ya horoscope. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katika ta saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakisi mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Et l'horoscope, et ali biloko o même si na ba réseaux sociaux et ça les marque. Et alors ba ki webisanga obeta horoscope. Horoscope. Le boss ça va na beta horoscope. Ba bisingai beta kombo oyo lingi. Mais kombo ngosuka na J na I na suka. Ba J na I na suka ba bisingai beta ngobongo. Et alors na ki kozali boko na ngai na tomboli na bani ko invoquer. Tant so na ni ko invoquer, na zali ko invoquer na kombo Micheline. Et alors na bani ko invoquer, j'appelle Micheline lokola ba bandeko na biso bazali na kati ya église moko tokotanga ba komote toujours na système akol bana nzambe ezali bandeko mingi basala ba kilt na bango bana mingi na 5h. Alors kilt na bango soki banda e betara toujours ngonga. Alors ngonga ne la musala même si ba mama mapa et la même si ba to misala na tongo. Na si tonno bo bandeko bozala un peu attentif à comprendre. Donc ngonga na bango e la musala ba to na 5h. Voilà Matifani en tout cas Zamba Zoloko Matifani à comprendre ngela msango mingi bato misala et la msango mingi ba mama pe ama pa Matifani et le temps ngonga wana e bani ko beta maintenant na moni mutu moko apparaître lokola moko ya l'église ya bato wana alati sous forme lokola hein ba
babiloko bandeko na biso l'église balataka lokola robe boye mais faut mama nzambala pembe so tonga bimi akangi maboko to so akangi maboko mbala moko abandi siko koloba aura ce qui veut dire la reine aura na monangoni aura c'est en français so le qui interprétation en français au monango la reine ce qui veut dire la reine c'est en français tant lobi aura mbala moko na moni la reine ou azala sala fusion ba ona Michel na Micheline ba telemi mbala Elisabeth ba telemi tant ba telemi mbala moko parce que ma colonie zaki ka mibale zaki jour wana na forme ya mbiste aya telemi azuli kolo moko atsango boli kolo moko agumbi ate mutune boy alobi se abise mamoko pesa ye oyo azali na besoin asala nango musala parce que ba mission na ina nécessité en plus de cela boy ba komi na moment obiso za na besoin to kamusa encore mukili na bloko oyo ya okoma na yango donc ko bani ko lo ba bongo maman Micheline habité donc pesa oyo otambola lokola ba ange noso baza pembe na ye mais na ligne na pesa sur pumbwe habité pesa ye mbala moko ayo sala prière moko za prière mona latin moi otanga ngo eza awate asala ki muta parita ko ebiye muta parita ki bon na ebiete mbal boso pena mona mais soufa ma parita ki lokola mutuma lati nzambala kaka na sibana nzambe bo comprendre et le temps alobi abi pesa oyo azo senga parce que a mérité azwa eloko wana mbala moko alobi ba mona latin alobi ma prière mona latin c'est ba prière mona latin c'est ba prière na latin tant si prière wana na latin mbala moko na tala bo ange moko awuti likolo abandi ko kitama parce que likolo place ko so zalaki comme na se ya mai ezana mukini na biso be meza na se ya mai momota be muto mo moko bandi ko kita na mapapu na suki ebele na ba manza kebele et alors mati fan tant bandi ko kita maintenant ye kota zalaki alobi saluer encore la princesse saluer la princesse mati fani na lobaki tol boso oyo ezali la princesse de l'éternel mais oyo bango ezali princesse ya ténèbres donc ezali différence mo tamunene makasi oyo ezali na ngwemo extraordinaire par rapport na bango en tout cas c'est ça donc tant que le bibongo matifani azala ki un peu mess tant que akiti azu moment liboko atenga ibwe et alors tant atenga liboko bomba moko maître wana o abimaki wana nzambala bisingai yambai et alors azu liboko nanga na teton na tebwe na tala bwe eloko mo likinga nzoto bwe lokola mai itambuli ngwa mai papa itambuli e kangami nga na kwisi tant kangami ngai alobi eloko to pesuel boso protection mususu yango oyo ye aelio ayibanda lelo ange akomi na disposition ka ndongo ndoti na korbo ka ndingi yo bando tinda ngana bi à part ça ye akozana ba respect envers ngabi oui kaka nde korbo ndeko respecter yo nde yepe ako respecto maman tima mais anoka ki cloche sonaki ya Jesu mais neni apparence ya Jesu ezatabi zala calme au mona ko to bim et alors cérémonie tango esili toyembaki banzembo na biso toyembaka banzembo ya butu na badance oyo mingi pezo rené na monde na biso ya kisasa ya lelo matifani bana nzambe belé ba ezo rené makasi bina mpe na ba chant chrétien belé to benga ngo biso kuna na bite soki batu misusu ba yebi ngo na terme mingi rené na lingala ba benga ngo likimbi et alors ce sont des danses ya ba sirène les andins na komeka ngo matifani ba peksenga biloko na papa na komeka ngo pona papa na nzambe ba monaki yango ba yebi yango zo yebi oui parce que je dis vraiment je ne sais pas na yebi yango te et matifani ba pekisaki likimbi et là ba pekisaki ba sala nzambe belé ba pekisaki matifani mais ba tebele ba olanda ngai ba yebi yango la likimbi ba tebele ba yebi yango eza danse oyo bina maka entre makolo na maboko sous forme accroupi pour saluer les déesses. Et alors, ce que nous avons même si ba histoire mususu ya ba fille o ba sala ba prière d'ensemble, neti ba prière ya oracle, au mona ba multiplication na bango ndi ba sangana ka pona ko invoquer ba dina ba oracle wana, au mona même si pona ba vision ba no apparaître, ils ont ba style de figure moko bina makana, ils ont bina mapele lo bana nzambe belé pe ba bina mais ba bossa na ki baza ko adorer directement ba serene, même si na ba église, même si ba sala nzambe so ba maman pasteur musu to yebi o no pesa liste na lo ba pena ba na ba kombo na ba district na ba ma pasteur atem na sima mbana zo te na sima kuna bina likimbi mais bana nzambe bana suya na suya na kozanga koyeba baso comprendre que non ma pasteur dans so bina na likimbi parce que bina manongo clairement simplement aussi pasteur yebi dans ça Zona pasteur pour yebi dans ça likimbi c'est ngaza mais dans ça likimbi toza ba kino quand même tozo monango merci c'est juste l'ambiance tozo ngana na frère baby. C'est ça Matifani, en tout cas ça la passe Matifani. Lorsque Babloko to baneko mona na monde, lelo comme fait na ndako boy dans sa likimbi. Alors, ce qui le lobiso ba na nzema Matifani, tokozwa temps pena ya kubinela nzambe na biso
lokola bana ya molili babinelaka mpe na bandoki ube bamaîtresse na bango Matifani na ebite soki bina gloire ya nzambe tolukaka tomona ngo soki eumela peut-être tomona ngo na minute tobandi ko adobe na ba façon tobinela ye mpe tomoni yango dasa combien ya ndeni dasa liki Matifani nga na osala o ba papa na nga bazoloba parce que nazana papa Timothée na ba papa pe mususu o pe molimo pe baza pe ko soutenir ngai pe toujours na ba prière et alors baloba na ngai na ba prière wana ne na ndeko sala na stopper même si ba danse na stopper parce que ça lokola bileo sanzaki koliango lisusu eza pena malamu ça va et alors dans ça likimbi bande comme suba yebi yango déjà mais nzamba osungu Matifani o comprendre ngo pe okoyeba ngo parce que ça ba danse oyo ebina même si na ba chant chrétien mususu ebina ma na ba chant profane yango pe surtout ezali penza ko cartonner et alors tant babini esili maintenant les bon maintenant na moni présence ya Dieu souté ben si son nom yozala calme to c'est sa cérémonie na biso ozo salima aw et la cérémonie za ibina makasi to monaki babilo ko rolia yaki ba sacrifice mususu salima oya bato nga pe na boma na monaki yaki ba biso par oyo uti na mupanzi ya temple oyo ezali ba singa par oyo uti na bato ya église oyo ezali entre 14e rue na 15e rue ba bisinga par oyo ezali ya bato ya moa par oyo ezali ya bato ya boye par oyo ezali ya bato ba par ebele parmi ba secte oyo nga nazalaki ko mingi ko pratiquer pe et le temps ba bisinga bongo esili cérémonie eki kokoma na suka elo tokine place moko ezalaki sous forme le wana na kati ya place ezalaki mais bon mwana ki le mai mboka mususu toluba elo na mataki na mo place mozelo kwa ngomba to na matuana na mona apparaître ce que libanda ya République démocratique du Congo et le temps apparaître libanda na mona ki pe aye ilisprang eye na tunabi yo ti o peme na ngati bateo ba biso kombo na ngai abi oui nga na bio na kombo na yo parce que ezali kabo oyo balbi na ngai nazala peme na yo ezali kabo oyo ba pesio ke yo zwa ngai na bebi nga na kombo nini abi oui na ebio na kombo c'est des chaînes na bebi nga na kombo c'est des chaînes obi ngai neni na abi oui na mono déjà une fois na cérémonie moko oyaka déjà na mai en plus na yebi na ba caché na ona ba sini na yo na bebi nga ba caché na ba sini neni abi oui parce que c'est des chaînes na loba eza nyama oyo ba tsayo eza lu oyo portaka en part de cela eza caché oyo nzambe oyo salelaka ezali Jesu yango na yebi o Jesu azana liboko no ya gauche nyama balaitu na liboko no ya mobali na yebo tendeni mbala moko afukami alobi je suis à ton service ngabi OK ça va ozana kalikisi ya mutu abisingai na nangote ngabi OK ça va lobi na tongo osa de toutes les façons olanda nga place nga na ozala abinga na yeba ko ko kolanda parce que place yo kende communication na nga na nous et comme parfaite ngabi OK ça va tozonga tozongi siko kota Michel na binanga za bongana communication ezate parce que azana ba système ya osolate ayebi peneni na ko localiser ngaite malmo ba singai zo liboko na yo chain yolongi nazuma moko liboko na chain yolongi tona chain liboko ne lomba loba satana zana ba problème asimbi kisi likambo kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini osimba. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les
les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko taba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission au Talio, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, to ke moula ezate donc ba témoignage au landio. Table sainte au landio, mission ka au landa oyo. Attaque oyo landia muke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur mon titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment la titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.